Le 26 au Eleki. Fallait penato bête, fallait penangana bête à l'bosso ba Gaulois snenge zalara. To bête qui match biso loisir to poni terrain municipal. To négocier pe qui toko to suka we pouf té. Bon bête té et lo mora mbala mora boy. To moni publicité té lo mora mama improvisé. Mais là on sait que Sarah Lula a presté le 27 juin na bandal. Mais la DS ça bangi Sarah. Biso to bangi Sarah mini. Talara le padre da pesi makam. Voilà. Mon banque ça te point. Faut bangi. C'est qui penako na accompagner mon panzi wana na kendepe na sala pe entrer na bango. Mais to kamweka du coup pouf na liste pe na zalara. Parce que là so tu ça pas 20 quelques artistes au fa sala entrer ya ouverture ya stade de martyr. Ya Elwana. To kamwe batkali 10 wana pe na ngapi na zeka na kati. Mais ce que tu na kamo lobi na ngomba suika obika na zalara o ba contre tebe il y a mon peu souvent le bon ok na longo lien encore biso to ba Gauloise biso to ba gladiator to la ba zena ba se bitumba siko batala pe monso o ba linga ba zwa o bien ba pesa makambo a tellement makasi abongi na mutumo oyo a makasi pour à encadrer parce que le roi ba les padres Jésus de Néance merci non continue pe ça merci na vie na mobimba parce que makambo a c'est na vie na ngai na vie ya libota na famille na ngai ti lelo balala comme faire ego na monoko na ye to ko bossa na ye te vie na biso mobimba mais na bien Yesu zakana ba porte ba ndako landa ye ezakana ba pasi o mona pena azo pangusa ye azo lembule makolo azo pangusa po ani aza Jésus donc on doit il faut landa Yesu bon si to landi Yesu ti le bikoti biso to faut diembela c'est tout à fait normal donc faut diembela Yesu na lobby il faut diembela Yesu aza Jésus de Nias papa bana on tu malamu. Voilà, merci beaucoup na bandeko nyonso bakolanda biso na Global Télévision Moscou. Ndето lobaka ke toko sala bino musala, le travail nous oblige. Lelo vraiment to timadi mbangwe place wapi ya ko kutana na artiste moko o paza ko sala fierté ya République démocratique du Congo na Congo ya Sarah Lula, la déesse de Routouachi. To remera pe ko soane par rapport ya concert avec nango le 27 nanga sola ina ba Gaulois na ba gladiateur. To remera pe ko solana artiste na biso Sarah Lula na pesi big manager mbote na pesi pe yemoko babengaka ye balobi Kiro Mbengi en tout cas les coordonnateurs bambote. Donc quand c'est l'artiste Sarah Lula, la déesse de Routouachi. Donc si on prend une répétition, il faut comprendre, on est là avec Sarah Lula que je dis directement bonsoir Sarah Lula. Bonsoir Ibola héritier. Bonne santé. Santé très bien, la grâce à Nzambe. Voilà, la grâce à Nzambe. Bandeko barotale donc surprendre on a siège à répétition. N'habiter na bandeko balingaka Routouachi. Bolo bana bango nini na minute. Bon, il y a repandana on a pesi na ba Gaulois, ba gladiateur, ba Gauloise, ba mélomane ya bande musique, ba fana Sarah Lula bolinga ngai, ba mbote partout ça mokili mobimba. Et donc on tient na siège na musala chaque mercredi dans la rencontre na biso. Ba o balinga rumba congolaise. Na ça 55 na Willery, Kabamba. Déjà to banzi, yo boko mo déjà ndenge lokito kala mingi te toka. Voilà, ndenge lokito kala mingi te toka pona bi mercredi a yinda ka osabana te. Na bandeko to ba kolanda Sarah Lula ko comprendre moi rapide artiste kami te femme à la scène. Na bandeko ba kotala biso le 27 bondongo na ki en tout cas, et là il y a deux concerts, yo po betati, concert mo na bandal, yo po betaki na ma campagne. Et les gars on est bon il y a les personnes les qui ont prévu
makanda biso bagolo ba gladiateur ba dragon et les gana bandalunga na terrain municipal mais to monika pouf batu misusu ba wala li programme oh bon Maintenant, il y a Sarah Lula. Donc, ça dit que non, il fallait ça dans le terrain municipal. Fallait donc petit, ouais, fallait les 27 oh les qui. Fallait penato bête, fallait penanga bête al bosso ba golois sinenge zalara. To bête qui match biso loisir to poni terrain municipal. To négocier pe qui toko to suika be pouf té. Bon bête té et lo mora mbala mora boy. To moni publicité té lo mora mama improviser. Babo to liyo ba moni que Sarah Lula za mukie tonné. To bi oh li kamonini. Babi Sarah Lula mukie. Té. Et l'homme ce soir, il y a le raté. Mingi mokilinde lobaka. Mokia saralo munena saralo nzambe ne mutaye biango. Bango moko ba yebi le pourquoi o ba repoussaki. Ba yebaki le pourquoi bango moko ba welelaki. Comme ça to welela raté. Mais non, il sort quand même. Nabi to même bango na ma campagne. De même dans ma campagne, pour m'appeler bêta magwana na Amarellis. Comment on est qui me ah oui, référence place fort grâce à nos répétés, à la station ma campagne. C'est ça. On est même à Golon, on va faire le dragon, bisonion surtout vraiment. Donc on a célébrer la bonne musique. La yembi bango le patre ndenge sengeli, nzembo na ngamoko, mam national. Donc c'est ça un peu. Mais est-ce que Sarah nous l'attend est-ce que vraiment au Kenya du moment na bourgmestre il y a banal pour rester na municipal pour ça la teba benga na Sarah nous la bête tête on teba benga na pour aller babi ke banile concert bandale ça no mabele nanga voilà na fête base nanga penali ya kesa na bandale siko yebisanga mais là on sait que Sarah nous a presté le 27 juin na bandale mais la la terre ça bangi ça raté OK biso to bangi ça la minute talaka le padre d'APC makam voilà mon a bangi ça te point faut bangi ça voilà Sarah nous la question de curiosité bandeko ba kotala yo comment Sarah Lula na podium ya concert ya stade de Martyr ba ouverture pesa makambo fonga mitone ni to makambo ezaka n'a pas de tortue obligatoire ya roloba mingi ezate biso to bato ba surprise biso lo baraté biso pena to yebi ko kumba makambo ngo ko loba mbanga pasi en tout cas rien à dire rien à dire par là Fiena biso tonga pesa ima kamba lobi ke mwana oyo tika to che maboko. Wani te asala mokili plaisir. Wani te net mise devant plus de 200 000 quelques na stade de Martyr. Apesa na ramnenge sengeli. Parce qu'on m'a fait talent na place bandaro kima awelela ezaki place na été. Abi yo awande yo bongi na maboko nanga. C'était ça. Donc Sarah Lula bongi na maboko afeli. Bato tout ba kotala yo. Lelo bato bela ba bi Sarah Lula akomi ko diembela na moto afeli. Bato ba bi Sarah Lula ko diembela na moto afeli mama abede. Mais na bien Yesu sakana ba porte ba ndako landa ezakana ba pasi o mona pena azo pangusa azo lembule makolo azo pangusa pour aller à sa Jésus. Donc on doit il faut landa Yesu. Bon si to landi Yesu tu es le bigote. Mais so il faut diembela. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Donc faut diembela Yesu. Na lobi il faut diembela Yesu. Faut diembela Yesu. Asa Jésus. Jésus des liens. Des liens. Fais rigolo. Papa bana. On tu en malamu. Oh ya solo. Oh non arrêtez, il y a des gens. Il y a des gens. Non écoutez s'il vous plaît. Il y a des chants. En tout cas, nazwa la vie nanga ko rencontre ko yeba bato. Kritika. Bato boloba mabe ale padre. Nzamba limbisa bino. Mais mutu wana amutu mususu. Voilà. Amutu mususu amuta mutema. Akeseni. Voilà, akeseni ngo lobi et ana mutu mo katinga na tuno question oyo. Bera de prince des Amunda a otala yo. Mama Fanta Fofana, mama ba présidente ba Golwa nyoso. A kolana mama Fanta Fofana otala yo. Dani fumpa Rolanda yo. Merci. Sarah Lula balobi, Sarah Lula na podium stade de Martyr loba maloba mo boy. Olobi, merci beaucoup na les pas de ko batu mususu. To senga bango makambo yo bapimela biso. Au Sénégal neti nani wa pimela ba yo. Bomba te. Nabi le bongo to robanga nani potolo ba vérité te. Biso to vara na vérité. Voilà. Ya mutu ezaka Jésus Christ. Mais to roba vérité parce que monde nango eza pena bongo. Voilà. Oh. Ka pena ezaki pena ko na accompagner
mopanzi wana na kende pe na sala pe entrer na bango mais to kamwe ka du coup pouf na liste pe na zalaka bazalaka so to zalaka so ba 20 quelques artistes au fa basala entrer ya ouverture ya stade de martyr ya el wana to kamwe batkali 10 wana pe na ngape na zeka na kati mais ko to na kamwe lobi na ngomba suyi kaka obika na zalaka kaka o baloba o ba contre tabe ye mo pe suka lobi bon ok na longoli na nko donc c'est que attends abi na longoli na nko ba santé ko za makila ba gauloise mais biso to ba gauloise biso to ba gladiator to la ko ba zena ba se bitumba siko batala pe monso o bolinga ba zwa ou bien ba pesa makambo a tellement makasi abongi na mutumo oyo a makasi po à encadrer les padres Jésus de Néance. Merci non compte pas merci na vie na mobimba parce que marambo a na vie na ngai na vie ya libota na famille na ngai ti lelo balana comment faire ego na monoko na ye to ko bossa na ye te vie na biso mobimba yeah en tout cas Zamba continue au pambla parce que faire ego il est béni il est béni voilà ouais maintenant on a dit intégralité il y a concert à stade de Martin Nyon c'est bimi na ba image à Sarah Lula na katem so banga ka se ozo 12 mais on va la prestation Sarah Lula mais ah non et ça la répète non jamais biso to apena bana pena ndako to apena bana ndako et ye lelo to zawana le padre telemi bo asali bo biso to zawana eza ya mbanga te to mona ebele babeta tolo to zabana le padre soit disant bo na boité absali makambo minene awa to mona ta soutien na bango ta to mona ta banderole te to mona ta fiche te to mona ta polo te est-ce que balinga rapena mutu bongo biso to za vrai yango mo to sala makambo réel voilà c'est ça bon ça makambo réel batebela ba kondana na bureau artiste fait rigola pona tika yo mais tant on zaki mali bakou on a représenter na stade de Martyr zaki grâce à bureau to zaki na relation mo ya memaki bon en fait nazo remercier on ba gaulois ba gauloise ba gladiateur o ba tsenga maboko o le padre yoki ko lela na bango ya Guilhem Mafakala DG Blaise héritier boulot zawana DG Blaise Polo tika kita bilanga petit na ngai zala calme Nancy Basele ya Laura Tendance voilà papa c'est un autre temps à tout à l'heure ba yo ki pe golela ba ya trésor congolo ba trésor Moscou ba ngonyo surtout wana ba couvre de golo amu kwa tombolo ba lala kité ancien pichu ba ancien oui ba pichu ba Godet Solomon ba vie na ngawana ba lala kité ba loba ki petit na oh sali récompense ezali ko banga te oza mona na biso nazaki surpris yo zala parmi ben invité na stade de Martyr obi vina ngaza ngo joie na joie au lieu stade de Martyr tina li fobo Saralula nabi na ba Fabrigaz na ba miel de son yo na kati nabi moi si kata bibal ba ya mibali c'est na plus que c'est na la DS voilà siko to sali mais faut to zala rara place oyo nzele eza bien o to moni que orientation na biso ezala bien est-ce que ozo envisager nini bosala na artiste fait rigola featuring Tony ba surprise ça ebele bino moko temps on a en conférence de presse au sala qui na Pullman bon mona ki boka ki ndenge boss na biso ya musique congolaise alobaki que Sarah Lula azala calme ba surprise ça ebele mais moi je sais déjà que voilà merci beaucoup en tout cas Sarah Lula oza soutien ba gauloise ba gladiateur ezali nazomona ngona ba internet pour na minute tout le monde des réseaux sociaux voilà to fandi pena réseaux sociaux o senti pena to ko boy ka ba gladiateur ba yambi ba golo ba yambi o mona sikeke bolingo pena amour ezawana en tout cas nazo remercier ba nyonso to balanda ngai na ba page ba TikTok par-ci par-là merci c'est ça c'est grâce à Bagolois grâce à Moussa Nangai on a présenté le Omukili et autres ça voilà merci beaucoup Sarah Lula merci à toi aussi est-ce que concert est ça concert et ça va déplacement pesali nazali na voyage à Grèce mais na reportant moi moké par rapport à technique à ma voyage je dis parce que non il y a un mouvement ba invité nga pena représenter la rumba congolaise la voix féminine donc c'est ça mais tout ça en cours et puis là Makamboa et puis je pense que bientôt là vous aurez mon tout premier album on a collaboré vraiment on a ba artiste minene mais ça va surprise mais pour bangaté
Oh ya makaki vraiment la musique congolaise yo. Voilà, merci beaucoup de Tiki Mata. Voilà. Voilà, en tout cas, c'était là l'artiste Sarah Lula Yohana Rokende, la déesse de Routouachi. En tout cas, tu vas belé dans sa 55 na nanga ko sakanate pour la prestation na ye. En tout cas, quand à moi héritier Iboula to sister Zulabino, ça c'est répétitif, il y a Sarah Lula et ça vraiment mini concert. Moi je l'appelle j'appelle plutôt par rapport à Nebatouatom Dara et ça vraiment mystique. Merci à Cordon Kirombegne, merci à Big Manager. En tout cas, on appelle ça Bambote Big Manager. On appelle ça Bambote, mais c'est Jacques, on appelle ça Bambote. Merci aussi à Ladi Fumu Mokonza Lost, Motema Arlette Fumu. Merci à Janisita Tchunga Poutubanga Muturi, les gourous du temple et du temple Kafutuka, bon séjour na eux. Au outil d'Espagne, on sonne déjà, au Sénégal, on a déjà au sonne na Switzerland. En tout cas, merci na eux. Et puis, merci na François depuis Canada. François depuis Canada, je te salue. Merci à Clem Blessing. Motomoko bien, motomoko trop assuré. Mon papa Alain Kalambaï, motema, ya maman Nana Kalambaï, en tout cas on est en famille. Merci aussi à toute ma famille héritière Iboula. Ça va toujours tenir, nous amener Moutayebi. Na oezo comme la bibi qui est au avancer. Sanda ngata maman la petite blonde junior na broni. Lisa match trésor Moscou. Mutu di moi, mutu di kati, en tout cas bambote na bandeko tout ba rotala biso. Laurentine Lola, apeso bambote maman la nita la gabonaise. Maman ni maman na bosani ote mais Olivia, moi c'est à moto 001. Apeso bambote. Merci aussi na bandeko tout ba rotala biso en tout cas Elvis Pocho. Sora ozala d'accord nanga Laurentine Lola balobi Senga Césarie la Gauloise. Yolande Bazediko na habité. Tous ont maman c'est répétitif. Il y a Sarah Lula. Let's go.
Yeah.
de profiter de la kokanda ya mboka bateke nakende kovona obe mosika otikala kosakana eske basala kore bongo heba naiba kutiringa sikela malakata nakende kopema owatikala kosakana na bamosusu olalina bamosusu
Mon amour, mon bébé, comme il m'appelle, et soyez réveillés, mon énergie, et oui, son mélange, mon travail, mon ambition, regarde chaque matin, et ça la locola, ça quasiment, notre bête, ça va brûlement, ça m'encore, il y a patient.
Merci.